passé. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Bote bandeko balandi ya Congo check check bisika bozwami partout dans le monde ba mesana kolanda biso na site na bino ya kitoko Congo check check ya yemoko le boss Sibu Mutombo. Bandeko balandi ya Congo check check nazoni sous le longa mina star po na histoire moko ya kitoko ya kubete la bino oyo babengi biso uta na mboka na France na ndeko mwasi magali ngi totanga kombo na ete tokotanga pe kombo na ete menga nazobetela bino kaka histoire oyo esalami na mboka ya France ndeko mwasi abengi biso na Congo check check pona ko expliquer problème na ye pona ko expliquer histoire na ye problème na ndeko na biso mwasi bandeko balandi ya Congo check check ezali que ndeko na biso mwasi azana bana na ye misatu abota déjà avant na mobali mususu e ndeko na biso mwasi wana a divorça e kosala ke ndeko na biso mwasi akutani na papa mususu oyo baboti ne pe mwana moko donc lokula ba comme na bana 4 mobali alobi na ye ke ndenge ezali wana bakendaki weekend na bana nyonso bavandi tout ça habitude mwana na bango moko oyo baboti na ye moko mobali wana oyo aza na 3 ans aye siko na kati ya chambre mbala abi mwana wana ana droit ya kulala na biso te tout ça moi ça abi mais ils en ont kaka pona temps moko boye mwana azolela tout ça mwana azoka bien te papa na biso na abi jamais mwana ko kulala awa soki mwana wa alali awa ukozwanga mabe moi sipe akipete abanda ko bondela mwana po mwana abanda ko lela azu mwana amemi mwana ti mwana lali azu pe mwana ake kulala na mwana na chambre alali na yepe na mwana cha bosani na ye ke papa wana alingaka na ye bongo te mais mwana na ye moko mwasi alali na ye na chambre balali na bango pe ti tongo etani balamuki ya bongisi pe ndaku asali makambo nyonso alambi tout ça ache biloko banda kolia mobala yebisi eke na kolia te pona libi non o manque na respect na manque o respect la ndenge abi na esaki oke mwana oyo akoki te kolala na kati ya chambre na biso ndenge mwana alali na kati ya chambre na biso ngana yo libala esili mwasa lobi oh mwana aza mwana na yo siko soka alali na kati ya chambre na yo mabe ezali parce que on eza raison oyo ko malibala mobala lobi non na pexaki yo ulinga koyoka te sala vie na yo ngape na sala vie na ngaya lobi non tu peux me dire ça parce que libala ils en a décembre siko ba invitation au topesi batu tokoloba na batu nini eloko nini na ko expliquer famille na nga na ko expliquer bande konyonso oyo na pesa ki déjà invitation kaka po mwana na yo moko ya kubota oyo wuti na mochopo na yo alali na kata chambre na yo nde osiliki ke libala nga na yo esili c'est que na likambo mosusu mobala bi jamais sala vie na yo continue ngai pe na sala vie na bande ko balanza Congo check check vraiment ata bino moko vraiment na ebite bisika bozwami kaka po mwana na yo moko awuti na mochopo na yo alali na kati ya chambre na yo po a mwana zobela azoyoka bien te alali na bino ensemble yango na ndeko ko sala sujet ke yo na mwasi bosala libala te bokabwana kaka po mwana alalaki na kati ya chambre vraiment de qu'on a biso moi c'est kota na France ezo tungisa mingi tungisi motema na ye abina ko kotika lisolo oyo boyete vraiment na temps normal vraiment kaka boy na saluer le côté où vous avez makambo no mususu où vous avez na mabasi na mususu po eza normal te so ala pe moi na pe na botina mobali mususu te na botina yo moko nde yango raison lo bake po mwana wana alali na chambre mwana aza na esprit ya kokabulanga na yo akokabola bango ndenge nini eke mwana wana aza mwana na ye moko bandeko balandi ya Congo check check yango esalaki ndeko na biso mwasi passe na motema lobi non liso na bokotika ngo jamais bona ko jamais ko souffrir kaka bona motema na nzima décision au mobala zui mobala lobi ne soko linga na otoyoka na bien je peux changer mais mwana oyo après mariage akoki jamais ko vanda na biso ensemble et l'autre comme si même nga vraiment l'air de comme moi si aobetelanga lisolo nga lobi ezala kate makamba ngana na yoka na ngaite nanu vraiment na yokate que oyo sa moi c'est que après mariage ce qui moi ça da d'accord que anzima décision oyo zui que après mariage moi na koki ko va na bino témoin moi c'est aluka que ne kotika moi na et pas bande kona et pour moi c'est na poto maman na bango ça kufa déjà
moi c'est ça kana bayaya na ye mobala lobi luka place moko okende kotika mwana oyo pa yaya na moko songolo pakala kende ko déposer mais na ndaku nanga na lingi komona mwana o na kata ndaku nanga te bande ko balandi ya Congo check check est-ce que atabino moko ba papa na biso o vraiment boza ba papa bona mitema munene mwana na moko ya kobota kaka ko lali na mbetu na yo papa na e po bota ye kaka na plein bozo nga bosa la mariage olobi ke olingi te mwana na lala wana bon tochena mopanzi mais okende kopesa condition ke soki bosali libala mwasi aluka place ya okende kotika mwana wana siko bon mwana no mokutu ya kobota oboya ebongo ebongo siko misatu o mwasi amibotela deja na mobali mususu olobani po ya yo moko ya kobota oboyi olobi ke aluka place ya kokende kotika mwana na po omoni mwana wana azoya na molimo moko ya kokabula bino mibale vraiment bandeko balandi ya Congo check check ezo sala ndeko na biso mwasi pasi esika avandi yango na abengaki po asenga lisungi na biso po biso tosunga ye na bino bandeko bozolanda biso partout bisika bozali tosunga ndeko na biso mwasi vraiment est-ce que makamobala lobi na ye asala bongo kaka po babalana to aboma na ye aboya na ye pe libala ngo po na mwana connexion ya Mina Star na kata Congo check check TV avec mon boss Mutombo Sibu papa Mutombo Sibu merci beaucoup Mina Star bon nga vraiment elo na olobake na mona na te na verset moko ya Bible koma ke mutu sono na balite akota li felote na ebite soki vraiment ke libala vraiment et ceux qui vraiment que libala vraiment ya on n'importe lola a te c'est qui ba te belé ba bala te pour ma belé za na mabala to bi yo papa yo nan wana mutema mabe na ebite so za no ekolo nini mais na comprendre je ekolo oyo zali mais non lobate pour na boy polémique mwana oyo ya yo azobela mama zui atie na kata ya chambre ta mususu parce que makambo belé et yana butu c'est normal maman il faut azala wana mwana ye a surveiller mwana na ye et puis pour nakaka maman zwaki mwana atia na kata chambre ne papa olobi manga soko nga ekuta la vana yoko bala no ngate o comprendre maman nzamba kosunga yo oroza mobali moni libala so etanga maki ya yo ata soki makambo ndeni ye ba ke bobala na soki ke tanga mpe ya yo pete ye ba ke bobala nga mapona ngako mobala noza mobali mabe o comprendre oza ndoki ou bien oza mutabakisi ou bien lingamo ou bien na ebité soki ke peut-être papa oza na ba doute peut-être que mwana na za yo te po o lakisa bizaleli wana c'est même maye non hôpital bosali ba test ka ndenge ezala ke no ngana obi ata pe kutu yo kutu mutu kutu ko oyaki pe kutu ko kote ko kuta ye na mwana wana okoki kosala art wana te papa oza muté amabe oza ngama pona ngako tukoso ko bala kutu te ko bala no kutu peut-être nzambe nde muto olinga ke non bo bala na te parce que anyokolo susu makasi pona ngaza mbali mabe e na yini pardon ko tuza ko débattre na yini merci beaucoup. Merci beaucoup Mina Star, j'espère que na landi sujet na yo kiango merci beaucoup ndenge okomi ko sala ba émission en connexion yo sa na poto kuna libanda mboka biso koto Congo check check ya Kinshasa to intervenir vraiment poto sala masolongo oui li solongo ekamusinga makasi omoni mango ya misiko bike ba momi ba mystique ya wana nde aba jera ya bangai do ya wana timbi alinga sauvegarder libala yo soko pote ke jo wana lingaka yo momi donc ya timbi ke mwana naza mwana neti do soka so mona ye azo raisonner makambu oyo asati ayebi déjà do azana besoin de sentir mwana na te mama zala simple tia mwana pembeni nana yebi soke mwana soka so bela kaka papa mama ne mta garda kai nga ba opérer nga 3 opérations papa na mta vande na mbetu peut-être bino ba mama bo bulaka ke bino nde boza ba kolo bana père atimi do yo tia na sembala moko et puis soki ndima po libala eza eloko mwana mwasi nyeso arrivaka ndima tika makamwana bobalana et puis mwana kende ko tia place papa lobi wana donc comprendre soko lingi pena mobali na yo nenga zo lingo po yana pena za mutabolingo na mutema wana ba biso na kokate mais ya za mutabolingo tala nenga expliquer yo
no lexica qui t'était donc c'est pas bien quoi. Merci beaucoup à Minastar to okende kaka boye biso pe na Kinshasa wa poto ça il a rabatu ba c'est pelera na Congo check Congo check TV. Merci beaucoup, Congo check TV.